Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Maxi Bondoé. Azanan. Nga mosa modéroté na tikala koza mosa modéroté tikala koza mosa modéroté apa onanga na koyeba kosa musana nga nde vansanga pemena modéro na ya wana teke obolingo non so na ya bolingo nga na mobala botanga ta français montana kinuno na envie lo te biso basi nde totonda raté yango simba ite modéro na kolé modéro no banana ndeni à part théâtre na délire na modéro na yebite so ya modèle ya modata mobali mignon so na bina zoye oboya ngati soyez peu premier nanga j'étais na boité mazalati te mazalati bat ba baby selanga bina marambuke mimi moi sa modéo na vina on a tukalo ka choc modèle wana te et baby selanga mambo belé le msuni mi msuna bamboko te ba mikanda na pinda ba pasola boy cha na tikala bo sepelati na tikala suko na kante bolé kango kenga na ole kabineti lelo Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda la Kechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mupanzi Sango ya solo. Naisa Kibino, YouTube, Oeza Yangai. Batou bakolo bako finga ngobe na ko sa toujours musala na ko pesa kaka toujours elengi toujours maramebele na sa kibino bo tuna ngale kechu lukela biso memika bongo lukela biso ye asala kati ya lo baka bien na sa kibino na ko zoe ba za bato za ba mambo ba delikaka mingi na kati ya Leke TV officiel bientôt là je pense fin année so il levé peut-être ba ko signer pe moi le pardon des ala kaka total ba retourner les oleka ba comme ba base vraiment ya Leke TV merci na Papi le roi la carte limitée formule ya Souka Bilanga héros babi José Ndombe showman premier ministre babi Junior Moussoukou prêtre babi HPR de on a pu sur notre Kozali merci à tout le quoi ba si kabon kasson ya jamais Kabongo Kassongo jamais Rosana le plus mignon. Il est tellement fantastique, il est tellement élégant. Il s'appelle les Kabongo Kassongo Mojo. Moi aussi Kabongo. Il est tellement il est à Mobali. Il est tellement mignon, fantastique. Il s'appelle Kabongo Kassongo nanda ko le ketu ezangelo moko. Tu es au traitant déjà et Chichi Bolaski. L'autre zana Mimi Kabongo, il fait pas comme les autres. Moi na malamu, ser malamu, maman malamu, ndeko malamu. Assez plus ça bino porte le monde bulinga boy ba vraiment katia. Mimi Kabongo on l'autre soirée moi 30 minutes moi minutes mo kepote ba katia Mimi Kabongo ma tout ba to bimisa oyaye to ko taper moi muke par rapport des affaires indiquer les caractères il faut ça toujours na katia Congo Liziba TV. Bonjour Mimi Kabongo. Bonjour les Ketu Kevin, mon nom est Motete na baby topé sa chance na baïba ça maman no bango bien. En tout cas nga boki lo ba fleur hein les Ketu na moni pe site zokende. Ça va na via mutu ba cha pointer. Nzambe ye mo yebi lelo na lobi na biso. Voilà nzambe mo yebi lelo na lobi na biso ba pe bo consommer bozo monde gens biloko ya Leke TV bolingo buzo bazali moi si abutu bazali na mon choix bazali pe bozo na film masika ba pasha. Ozo banda pe semaine oyo ba page déjà ya retourner peut-être le lobby titre na ngoza ba page ta kokota toujours pe il est vraiment lo nous sur Leke TV ba ka abela ce ka abela tozane toujours na kati ya Leke TV officiel Mika Bongo les deux première fois na yo eza rubrique na biso ba benga ngo bakati ça fait 4 tu ngoto ba mingi 4 ya Mimi Kabongo pour permettre ba fan o yo na bato ba otalo ana Congo Liziba ba découvrir Mimi Kabongo. En tout cas mes vrais mes fans au bolinga nga bu s'abonner massivement na Leke TV boye pe na Liziba TV beaucoup tanga na za on a toujours wana. En tout cas bino boye binga nga za nga mo musana bino ba questions za ya bino ba réponses za nga o bolinga Leke chwa tunanga nazawa pona bino na ko répondre à autorité morale Sarah Mutela héritier wax na watelo ebike yana ye alobara bien onyo ce qui est yana alobara bien le binango yenga bien Mimi kati na yo tonte ba Mimi aza mwana wapi Mimi abota mawapi to bani na via Mimi kati. Ah oui moi je suis le 10 avril 1900 bino mo baksa na suka. Maman a Patricia, j'ai une belle fille, hein, moi Nanga, 5e des humanités, et il y a Joe de moi-même, 3e des humanités. Bananga Naza, Bana 5, Mimi, mère de 5 enfants. 5 enfants? Si. Ah bon, félicitations. Merci.
Moi nanga liboso mwana mosi Patricien Kinunu, il y a mi balé je suis Kinunu, il y a mi Satou Emmanuel Kinunu, il y a 4 bon mon hein, beau senti ba Kinunu hein. Moi nanga Souka ndoye ya maman. Hein, Gina Kinunu na pesi bino ba gros bisous mes bébés chéris. Mimi alinga bino ndiya mingi. Malinga bon mimi abota mawapi. Moi nga abota mi na Kinshasa, moi je suis né ici à Kinshasa, l'hôpital Yamabanga na Yolo. Ngana mwana Yolo na ngufu na bota mi wana. Né grandi na Yolo na ye limité ka par dérogation yebi kaka Yolo so bofutani na bofuteli na adresse o lobi bokoma na adresse o nzamba sali ngolu pe grâce minito mimi kabongo aza epai ya baboti na ye na limité 13e ré précisément. Oza pa boti na bon na Yolo ezakande. Non to banda ko futela. Na Yolo kozaki na banene. Non na mesana ka pembe na baboti na ngai. Papa na maman baza jusqu'à présent papa Marie et papa Kabongo Anaclé, maman Marie Soubila motema ya papa Kabongo. Expliquez biso na ba réalité tant beaucoup kola mimi na Yolo papa na maman bozaka non expliquer na truc ba non biso to daba na moto bien éduqué biso papa na biso soit tant ya ko éduquer biso alakisa biso o yaya o leki o boy mutu na muta mérita respect na ye prévenir so moinga na musala o lelo so tombo tuni batu na tikalo manquer mutu respecter na pesa mutu nyoso tu valeur na yo mutu anu na ba o ya yozwa ba mo mengo zwa elobi ve mo pa nyoso tu ya yozwa menga na ozwa ka a part na nga ya mimi na eka pa leke tu na pesika apport na nga na pie makamu na simi ndana kenanga yo mutu ozano na babiloko nozala no nango na peso ka respect na yo soki o manke nga respect na luka ba o baleki yo na oye aleke tu sola na mutu na toi batu biso misuto mesana ko finga mutu imbécile te na olinga te leona bima impoli batu ba sepia na nga te sola na ye na yebi ke tina tindi leke tu au sola na ye mama malamu ya nanga na ba problème te nanga ba problème te lobite ke na obanga non na pe mona mo mabe so bazuma na pesi o mabe na ngale mso nzima te mais na millier par rapport à éducation nanga o baboti nanga ba édikanga na peso respect na yo et en plus surtout bato na kuta na musala wana na pesa ka bango ba respect okuta musala mimi ozokola na Yolo na papa na mama bozana quantité boza combien na famille biso to yana ngali boso ya mobali pasteur Josué Kabongo na profiter na selo ya mi bale pasteur Tishi Kayembe Yami Satou David professeur na école mo ana lingwala. Il y a 4 pasteurs dans l'église, mon a bumbu 5e nga. Nous avons un souk. Nata 5e. Non, kende. Biso to ba luba ti. Ngana muluba 100%, maman muluba, papa muluba. Oui. Biso to famille il y a 12. Oh, ils ont 10 garçons, 2 filles. Même papa, même maman. Même papa, même maman. Papa nous a triché. Oui. Azana maman biso ngomoni yana ngali boso za ya mi balaza ya mi sato za ya 4 za ngana ye 5e na simana nga mobali. Walandi nga mobali mobali bayo bota merveille na biso pa boti mige moisi bayo boti su ya suka na biso ba bota mige mobali ba bota mige moisi bozo vivre na Yolo na famille bino tout papa na maman lupango ofutela to longo pardon mimi to kino malé ba ofutela et mimi oyako bala oboti to ezaki ndonde oyaka mariage nanga non ba accident zanga te to ba tuti to na vie accident na boti chez ba boti nanga Bouba nanga zo soin ya bana na ye toke boti mo liboso ezaki na non boti mo na liboso mo nanga liboso na boti na 2006 retombé des aïna nanda kundeni mimi obalite te baluba pe en plus place nanga je te maltraite non mona ko maltraiter wana te ba bovani no pa baboti busa baboti moté à pasteur oui ils a conseil nga mimiso mina betela bino bo mona nga ka boyo kilanga ma non ngana tata na ngezala ka benda bika tata na nga chame mama na ngambeli abi boko vanda wate yo na mwana bobima awa no deuxième liboso wana deuxième na nga liboso na mwana liboso explique to kende zakati na mwana nga liboso malema ndezala kaka Zambe patika. Okay, ndaki to zaika non, nakende pesa mobile ngazemi. Bota yo mobile. Basi charge na basi sous charge azemi. Nakende pa mobile nanga na vandi sa pateni na zongi nanga. Papa adozaki. Adoze na kana yo présenter biscuits papa limbisanga naka mwana o na usali sute. Mais bolingo pe kaka bolingo bojo bonako. Zela toza malema. Papa zongi shio bomoza bozongi de bozaki de bosona papa. Tozongi ambiance sa famille ndezala. Bozongi et après kana Yolo te wana to longwe Yolo
tolongo yolo tokomi siko na limité na boti mwana nga liboso na limité na yolo na limité bo limité et après deuxième mois na robota na nini so na boti mwana nga yanga ikaka lekechu na nini na mbali na nga wana kaka na nini na 2000 kalaté hein ba ah ouais kalaté deuxième mois na et na yaki so non den deuxième première no ba limbisho nga siko na deuxième nga mona mikimela na nga braza na boye na nga musuku na kimi na nga braza robota na braza robota mwana na braza ozongine a na mwana nga na 5 biscuits famille babi bon témoin mi uza makasi na pardon to limbisio kaka ndem nzamba yo sunga musala na ngande ya théâtre témoin na convaincre famille na nga na sali na baki nzambe ata na sai baboti na nga mabi na sai bango pasi na boti bana mibale nzambe na tombola kombo famille na nga mwilo na senga nzambe bi nzambe so na famille na nga kombo etanga mate nga ya travers nga na mosala na koti ya théâtre kande na tie likolo na nga kombo famille na nga fait tanga ma prévané partout dans le monde kabongo 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 mimi kute bomba ma ikomaka kabongo et celle papa na nga fille mukabi mwana nga na vie ya mutu nzambe kamutayeba nzambe kamutayeba wana zoika mobali côté mususu pa bala côté mususu pe vandika pa na bino mais que jusqu'à présent on linga to yeba nde o lingo yeba nini tozoke nayo oyesu bota misa to lisusu tena na ka bana mibali wana bana ba grand frère nanga azana na de bana bana mbali je suis na Patricia merci vraiment tu baka kati ya mimi azaka na bana mibale ayo bota ne 5 bana te eza kati ngato découvrir comment déjà facilité siko na papa bana toujours dans les bons oui toujours dans les bons montana kinono babia kenda poto vedi ba montana kinono bien montana kinono abeta en orchestre Okwes et président Jupiter si yo za mosa montana papa ya bana nanga il faut bien préciser je salue on a vu nanga montana montana bodi legecho bana baba français. Ok. Oui, pour montrer déjà c'est bon déjà. C'est déjà c'est à féliciter vraiment. Bientôt là, Mimi ce que c'est le temps où oui dans le monde art, c'était comment d'abord. Waouh, c'était pas facile hein. Faut dire la vérité, c'était pas facile. Yo kuta batu déjà bazala déjà na bakombo vimba. Pour y au pointé. Non. Yango na mokili limité précède la gloire. Tant na yaki na mi kitisi nanga. Tellement na na besoin ya batu wana. Na ya na tali o yaya. Ata na âge na leki on a âge. Mais na kuti on a musala na Kevin on pio ka respect na yo. Izalande nina na koto en tout cas si la bisalo beka merci. Vous allez on a toujours pour nous soutenir ici péchant à Black Line mo péché. Vous allez on a toujours écrit biso na biso magé ba kale zalaki boibisanga mimi chano na se et au simba lelo pesimbi na. Mimi ozali banana groupe nan. Non ngana banana groupe ya président Kaska Songo. Wazaka pas président Ilombe. Oui. Garçon muluba pembe wana. Bozala banane. Tozala ba bobo, ba la duchesse, ba Sam Katokolo, Matuza Tino, Mimi Kabea, Sifalokwa, Bibish Bongonza, mususu kala na bonsa. To bande na kuba ona kuta ki bango wana ona tangi. Ngapi na ye na port na nga na groupe wana. Ça pas tenir président poto akei groupe ezo. Na me mako groupe Kas. Mutambe manga groupe ya Kas non. Bando à l'époque on a bolé kana CCTV. Ouais, je vois. Si je me trompe pas, les ça qui bande passante que bazo recruter. Dès on a eu numéro na bengi na tombé na mon président Kasabi, to répéter à place boiteur l'hôtel à l'époque on a répété na 6 potes. J'ai oublié aussi Mamissa Chama aussi. On a bien na souvenir président Kasabi. OK, c'est bon. Vous êtes diplômé, oui, je fais la pédagogie, l'Institut Lumumba, c'est là, ok, c'est bon, on s'est dit CV, oui, non, on est na CV, on CV, Monique, oui, na leki na test ya liboso, na yo na deuxième test ba zwinga, ndé na yo vandana, ndé président yo ke poto groupe komika mbilinga, la duchesse longwe na ye, bobo longwe na ye, sampa longwe, groupe komika kote pas bon, muto patikala na ngo aoko kango li soute bon. Na yo vanda na ngana ndaku na yo vanda na kama maleme déjà na saki famille na komika allo président bobonde ni bi ka bongo zo mona na te bonde ni mona na ko mo filmer ka bongo nde ezalaka eloko yeko kuta nsanga suna banzonzinze eza mayonnaise chituka tanga ku feli concert na ye copine na ngamo boye ataki camarade ya mayonnaise bibi tambo tukuta na matanga ya mapi ba série na alpha boko le kribiso na biso mayo tenga mais vous êtes bien hein
Ah yama ah te yo photo me mon écrit biso na biso mais na kuta ntona vie na ngamobo na pas de souci yama comme toi na matanga to mona na kabatu ba ina matanga yo zonga na loboko abi Mimi modéro Mimi ah ya modèle scénariste Alpha Bokole ba bi wa chanter ya modé Mimi OK c'est bon merci na monio to bengana ndi makambo fungwani ndi makambo fungwami Mimi Kabongo oyoko tasiko écrit biso na biso oyoko écrit biso na biso Alpha Bokole grâce à mayonnaise ah on peut pas scénariste modéro Totokani et après au banda babiloko ngo biloko nini banzonzing banzonzing yo banda nango na komo travailler na ngape malembe so pas du cop même sous sandere Alpha Bokole ba producteur quoi ba Jean-Claude Jaffar so ba yo tourner ba film ya moda o mimaka petit na ndenge zala kaka par rapport ya musala na ngaye moda tele oza souci musalo yo et linga yo nga violobi bon pa biwo na o sentir on eloko kati mais kala te na obimisango bu ici la yo sala ici contre Pichanga combat cage tanga yo tanga na pointer makambo epesani voilà makambo epesani ouais mais des choses à débat no botana montana pe bozana bino toujours mimi après au côté qui na biso Toyoka, Toyeba, ezaloko bomba la té, Mimi en couple na modéro, oyaki na beat pour ozala toujours, ozako envier déjà modéro, c'était comment d'abord? Non, quand envier modéro c'est trop dit qu'ozala en couple na modéro, mes fans c'est trop dire, hein, Mireille Mundi, Mirachu. Oyebi que leketu na linga rapenda ko justifier li kama modéro té. Moi na tikala ozala mo sa modéro té. Jésus. Là je te jure. T'as la caméra. Je regarde, non, t'as là. Na tika la te mes fans. Boye bien, bien. Au moins, le collègue mo boye et comme Kim sanga même que ça la émission yango wana. Na explica batu ba na tembe nango. Na ngana yeba muto amona za ba preuve ou za tangible. Et puis valable là que ça ba preuve yango aye nango. Nga mosa modéro te. Na tika la ko za mosa modéro te. Na zala mwana musala ya modéro na ndo sa musala. Ou za ki théâtre. Pene na modéro à part na nga na koyeba ko sa musana nga nde vansanga peme na modéro moral saka mutela hérité wax na watelo yebi bien petit mais mimi temps ozolo ba déjà boye il y a des artistes et des fans au bayebi mimi bayebi modéro bayebi biso po ba mimi okosi te ba nde ba mikosi bayeba te fa ba yeba batuna kati zalani toko takati collaborateur à modéro collaboratrice oui même collaborateur ça passe si. Na yawana comme collaborateur na yawana teke obolingo non so na ya bolingo ngana na mobala botanga ta français montana kinuno na envie lo te biso basi nde totonda raté yango simba été so na dara peme penele msu na théâtre ngana zala te msu na France ti msunga mimi na pénaliser bana na par rapport à makambo belé ya omona ninga obete la cité na zala mosa modéro te o mona za ba preuve ayo laksanga to yene émission hein Babylon c'est d'abord surprise. Au côté mutu comme surprise ngana yebiti. Alexinga ba preuve que mimi yango. Ozata na photo kanga na modéro yet. Modéro pas te il est que tu to so la modéro pas dans famille na ye. Ana mosi na ye, ana bana na ye, ana foyer na ye. Poni bino bolinga bo bebisa ka crédibilité nanga. Bolinga bo sanga na salité poani. So bino bo sala ngana na temps ya osala ngote. Ngana ya théâtre musala nde tata nga chaka atie phare de na lpeka ke na fonction publique nenge mimika bongo pa ya kana théâtre c'est mon job c'est mon boulot et le bino Karine mon kondi la patron pour ni bongo saka na batu ne loko saka na mutu to ngo saka na nga modéro mobali so da mobali na basi na ngate oko choquinga si il faut la choquer bino kutu ne bo chokanga bo baby sa personnalité na nga bo baby sa crédibilité na nga na mambo boye baté. Quand tu as mutu sola mbele mutu fufe faut cause mo sine ani na biota modéro excusez-nga ngaza premier bateau naza na mona lemba bateau ba hotel mingi bateau pe ya lemba baba pardon bazwanga songi te bazwanga teke mo pansité na bate poza kati parce que mimi ozo le romo bete onga na yebi obi bato bele ba yebi mimi ngana naza mutu na mona bino na ba délire makasi na ya modéro mais na sala ba délire pe na batu mususu nakenda pe ba délire na ngana batu mususu yo ça ya modéro problème ko kangene lamba ko menacer ko les que tu commences à faire délire na simbi on apollo délire au délire on équipara délire équipate to ko suko pe ngala ti bikini pe na bikini to quoi qui na mai délire to sali snap ozana na ba vidéo mais le comment on ça délire na chat vidéo c'est que besoin ba information bien te ozo une information bien modéro na coller modéro no banana ndeni à part théâtre na délire na modéro na éviter sur modèle modéro ba opéra ye ba sala ye
malaria typhoïde mimi ozaki moto oyo ozako zana modero chaque jour na hôpital kolaka ye nga mimi na biomédical na lemba banyonso bayebi oh là là oh mais yupo yoko tala ya modé to bando ya chaque jour mais président sumususu yaka mimi ya avant dem sum to tele ya modé ma zata cheli vous ingrate pourquoi par rapport ingrate pas modéro pour les lonis ce que tellement babilo qu'on a sous ya solo c'est que ça va bien fait ingrate par rapport ya ni tout sola les que tu mobali ozane roa eh mobali na ngate bon ça langage na na mbali moka botanga montana kinunu ye wana oh fallait yembela nana ketchup bafana soki lelo to salaka yende bafana nanga eh vient na matie makoma kibuika noko ba Nathalie makoma tamambo moi mambo e bebisa mamnanga ah bobengisa nga plateau mona ya modé nga na sengi ya moda vandi nga na vandi yo na kati to sola to beta ba kati oyeba vérité na tikala te ya moda za mobali mignon so na bina zoye oboya ngate so yepe pemi na nga jetem na boyete mazala te tala caméra na biso ya kati yebisa bato yo oyo balobaka o ngapi na tunyo question si modéro oyo sabon likamu nini entre yo na modéro tala caméra mais vrai na Jonathan Zoumeye Jonathan Bilili Zoumé mimika bongo na loba bo solo ponga nde masolo pesa makambo zwa makambo ya saka mutela ite wax na Waterloo Mireille Mundi na Didi Kusa de mimika bongo Dudu Chamundeba oyebi bien que yana yo atikala ozala mwasi ya modéro te Nathalie caméra mais vrai fan mais vrai boyo kate yana mutu muso sepela na mais tango yoka koma modéro bangi nazana na mosinete atikala ozala te mobala botsanga yona na tangi kombo je ma vie privée en dehors vie privée ngana modéro atikala ozana kati te to sala délité elo te ana vie na ye ngape na vie na nga na ye wana musala ya théâtre mutesangisa nga na ye so na yo tele l'hôpital tabo banda on lekisa be mission bonda mona na mbetu pemena modéro botala ya ba opéra modéro bomona nga ah fani ko bebisa personnalité mona mutu ko nga na famille taila nga mais vrai fan bo s'abonner ao bo mona ba kati pe ba vérité na zala mo sinete voilà s'engager que ye mium talobi to yeba mimi to ko kotaka na maramana relation nini oyo zango na actrice na biso Ariacho. Tout ça la théâtre. Ah, il n'y a pas ça la théâtre, non? Et là, on m'a baisé. T'as la caméra. Loba répondre poliment. Non. Naïbi Ariachou à ça la théâtre. N'a pas ça la théâtre. N'a un problème à battre. Zela. Bozala pe Boninga. Non, c'est trop dit que ça baninga, c'est trop dit mais na musala to comme déjà ba camarade. Il y a des camarades, on a différence, tous en a des sortes. Camarades intimes, dit comme on a Marie-Jeanne Bololé, nous sommes des camarades privés sans compter théâtre. Ariachou théâtre, des 5 bisous. C'est ça, c'est simple. Mimi parce que cause de mes attentes na Ariachou. Non, pourquoi? C'est qu'on a fait des problèmes, hein? C'est comme si. Hein? Bon, tous les cas déjà, Azan Vinae, Azan Marnae, la piste va monter Bissi Gozali. Mimi, malgré au côté Bissou, na Maram, oh, lobby, mais va fan, baby, que Ezalokota, Yebisa Bissou. Relation Nini Mimi, Azarangona, Sernae, je sais pas si aux grands théâtres qui n'a habité, Karine Mpala. Eh, beaucoup de sous Karine Makambo. Dit Karine Mpala. Attends, Yayati. Nanga, quand tu on peut se respecter. Tout ça, la moko est théâtre. Il est pas dans un site, il a tourné dans un site. Tout coup, on a un bloc à Belleville TV, la patronne, on a profité de la pièce en beauté. Pour s'abonner massivement à Candy Star TV, on a trop de production. C'est bon? Mimi, il on est choqué dans le monde art. Au talibou, obi art mokili. To ba ninga ni ba choqué na kata art. Et là que choquant na regrettaka que batunde ba pandanga sango ke na dala mosa ya modé et bebise na mambo belé. Et là que choquant penda ya ngwana batu ba bebise la ngapina mambo ke mi mosa modé na vina na tikola ka choka modèle wana te et bebise na mambo belé le msuni mi msuna ba mboko te ba mikanda na ngapina ba pasola boy cha la tikala bosepe la tikala suko na kante boleka ngo kenga na oleka binuti lelo tant yo panda sango na ngo sa personnalité na crédibilité na mimi mosa modo obi ko makasi na information yendura bongongo balanga babibwanya TV
hein ba sepela to mikanda ba pasuli mimetikeni na kini mutakena ngana tsikali eloko chokanga na ville quoi ko bébé sa personnalité na ndeke mimo sa non na mona ngote na loba on na kanda na sepela te so na yebaka bino bato wana melem so na portable no plainte to samba bola ksanga ba preuve artiste nini comédien oya choka na monde art à part vina yo ndobi ke babi so na mundo artiste mo peut-être confier na e peut-être yo zo ka ende ko peut-être tarate na lingi mingi mais lelo asala lo mo bobi yo kaka ota caméra na biso te azana été ana été nga ki mana ba problème so na senti déjà pas les que tu qui ma bé non forcé d'été non forcé te na yoka ba pas si trop hein ton no kola na nyoko ma trop nga tellement na nyoko ma na yebi ba passe na yebi douleur ali kamunde swaka nzambe na pesa nzambe merci apesa nga mo malade attention te ni tina mutu mo belem suna zo ba AVC so na senti que ngana leke déjà 30 secondes BBC ndimana ke ine adita na okoma te na so na senti daka ke nzela ne komi libaku na tiki na na vai na nga choc te na vie na zo ba choc mo na vie lelo ma mususu to lo bata tanto okuta bona famille ba choc ne choquant ya na nga mbala liboso a choquant so papa so bengana nga na zemizala pona ye asalaka a chaba songi ba bengana nga mimi ayokisi famille soni nga lala libanda likona comment bino bien to comment bien comment so bien ya famille benda na mikata na ate ezakati toko sola bon lelo mona ke parmi ba artiste be ba koleka na plateau na biso mutu ba ke o asalanga mabe o asalanga boy o ya ozape temps ya koyoka peut-être Rimer masolo ya Bobo série ya Gilles Bavo ba série wana baba ya Gilles on met la ba $400 à Luanda te. Il pas parmi. Si, moi aussi j'avais donné l'argent chez Gilles Bavo, mais moi j'avais récupéré mon argent, hein, c'est comme si. À l'époque où on a récupéré, on va dans la scène, on a un bon. Non, quand on batu balwanda, ngato na yegna ina pesa na senti ke koko so. Na bendi na makam. Problème bimi susu, atika ni mambo ngoti. Bobo aleke na télé, alobiza na artiste bele baninga bele uta na bango pakas oyo ba tongae. Bel batonga ate président Bobo continue ba polémique ondeni papouche vous allez bien à la duchesse mutuno sans mutuno président msuso yoki banaliser non na vie on se cause pour ça nzonzing mais battement ba retourner pas Gilles Bavo kabimana mamisa non t'es pas de question la vie privée en tout cas moi je m'intéresse pas de ça na bato bo travail na bon conseil non conseil zaka so batongi yo pe lukaka demo botonga sinon yo qui passe y pas yo kaka passe en mode là so tonga na tongo non ça faut na tongo senti ba soke mimi tongo ka ko passe yo ndo tongi lengi watu ndako shite muke na kati na biso malgré ba fan tout a décidé que atika bana modéroté atika ko za la lika on a été atika za la relation mo na banzela ninga leka na ngati alikate peut-être ça dit confusion mais baba to ba otatu tala ka ba retomber ya ba commentaire lelo na butuna Congo Liziba TV lelo ozo kita koyoka babi initiative moye ya ba comédien ba ko bengo aimons-nous vivants. Ah oui, ça idée bien, ça idée bien, c'est en tout cas aimons-nous vivants. Merci à toi Fisson Saï ma finga, mon thème ya Véro ma finga. En tout cas ça bien, ça idée bien mais nous vivons to lingana ka so to kufi, mais yo sonné na palo pesa nunga. Pour ni te faut pesa aller na zo, faut pesa aller na kufa. Et nous vivons c'est bon. Et ça initiative est bien. Ça initiative est bien mais le crois mso ba sali ba comédien kin parmi bato bozarana bango pe na yamba Christian Shoga mais nazoki tanko développer na yango te metoko sola ba sali bomoko o abi ba yebi et mon vivante ok. Nzamba songa kanyo ce qui est bien. Mimi Ozap et mon vivante bomoko. Letinga na artiste. Artiste et comédien, je fais la fierté de RD Congo, c'est tout, hein, c'est simple. Partout Bobinganga je suis là. Si. Ce qu'on a beau ya nani. Ceux qui va salir mon nous vivons fidèles sai. Bon moko ya nani. Parce que ça Shoga. Na kozala batuna ngai. Toye na NTPC zalité. So toye na fondation to kanisa yango non. Soko to sani en tant que na artiste non zala wana. Non ya na sadere na sadere bon.
Bon, nzamba suno kaka. To chiti na biso na question mora suka, na bi kolandaka oyebi Maxi Bondoe. Azanan. On a vivacité, on a tenu sur Azanan. Actrice, comédien, on va baigner na combo ya Maxi Bondoe. Au panding on a nzongo ba ngasi la bisala. Tous les gars, ko bilo mususu. Yo moso ba piolo bon lekisi. Kaleza lelo te. Na pia ba dédicace. Pardon. Ninga tutakabino lelo ba comédien, moi c'est tout ya théâtre za Ndumba. Moi si nous sa balita za Ndumba te, netinga na Iveko. Na balite? Andumba te. To yo longo la potina li som ninga bana no longo na wayo. Avana longo ya leke tu funa tano yanga. Yange za bien. Pourquoi beaucoup jalousie ba fille ko ba kenda poto bino botika na kin. Olobi? Bomo jalousie ba fille o ba kenda poto bino botika na kin. Pourquoi Maxi za mutu o ba yo ko zanga ko yeba ete na monde théâtre ba icon. Oni bilo mususu. Ah? Omoni lelo ba manquement ba respect zo comme pourquoi moi moi manquer mon kono et d'amoni so ba cliquer lo 3 vies omoni za danger to l'exa lelo na lobby za ndé monde tellement lelo na calendrier za lobby pesa to l'exa bon à l'époque on a peut-être non bando ça non théâtre j'étais à la maison j'ai étudié encore on a autant non je suis étudiante non tant non ba ni to na yena kuti salon na to tala ba sila bisal ba sonage minolo personne ba bi parti. Nando tala so em so na tala te ça problème o tape ba do mazé eh yado balabouine oui balabouine d'autres là-bas bibiche tout seku siara ba meta pinga mama na juju zoa na mona kyo na emonu vivant pembe na Karine Mokonzi trape ba Maxi Bondoe ah Uta fingi biso to bandumba te ya no yebende ni faut obtenir na lien émission na telle émission de no yeba no tanga bato na yebelo biteke na orgasme non so na tangi sila bisalu ba série wana salon bisalu baza zo okuta yene ka balelo lelo me na tangi o senti ke na tala yi o senti meta pinga so na bina yebi te seke na buki mwana koko on se examen d'état o comprendre na tangi so na mtina bosani Siara atiki ku théâtre kala mena yebié na benge bu na biyo benge bibishinga bakso ko mona mboka tuse na tshelo su Siara babilo ngola potina liso na yo liboso finga baninga ton yo luko finga biso o salira art pour yo peso soit disant ça la théâtre c'est ça non parce que tant au fingi biso en général pour batouan na tomba hôtel émission ba mona biso banani moi que biso mona aussi sa valeur na biso le quoi est choqué non so afinga batona bandumba ba sa théâtre mimi pas sa théâtre c'est que ngapi na katsa bandumba wana montana kinuni le papa de Patricien et Josué et Emmanuel ti ba finga mamu ya bia sana théâtre ba fait bela théâtre bo sala monter atemsani et bela ba fait théâtre ba pas on est Barcelone na pas mon ami qui écoute asani tous les calés que tu attends moi mi tout caché ba mas da ba série wana ngaité parti c'est né bazo ba na panza pe batuté tozo o panzi batuté mutu sa lobi mabe ya baninga surtout ça musa netinga eza impossible na saka théâtre na finga fia théâtre directement so to finga ba fano batala biso ba mama ba papa bolimbisanga mais vrai bolimbisanga na bike botala émission massivement na yebi o mimika bon pour ça pilicolo toujours mes œuvres parlent à ma place pas moi mi sala fo loba na place na biso yo mi sala loba na place noté luka ba sei na nzambe yo finga baninga na yo o emsu bosala musala cérémonie na bango o finga bango pourquoi basali yo nini so basali yo mabemo ba choquer yo il y a des gens d'être papa masumu bazawana o bengi papa masumu tala na yo kiboy yo directement leki na média o bana ba otala bana emsu ba sepela na bato yo fingi bato wana po fingi emsu ba da responsable na ba famille na bango maintenant to valoriser bino mo lobi bolobo ba Niger ba l'équipe so ba leka est-ce que ini edo o leka finga Merci Johnson merci
Merci, merci Mimi Kabongo Zaye 4 vous découvrez un peu 4 naie. Alors puis Sengalo babi ba pe nyoko na famille ti noko na un grand frère na ya chokai avec ka poza la likangu ya modete atka poza pe mbanda ya mutute quelqu'un bazolo ba message nini rolo bana ba fan ba Rolando Sikoyo pe omoni lisona biso betina omoni onde ni 4. En tout cas, je me ndimete ke yo mtoko sa mambo bien bon. Nzamba batulu sous ba sagesse, hein, la intelligence. Le seul maître de Jésus-Christ. En tout cas, mais vraiment consommer une mission. On a fini mon touté, si on a fini mon touté, on a lésé mon tout. En tout cas, je présente mes esquisses Bolim Bissanga. Ma msou photo lo bara. Tozo baby ça va m'embébéler na ville colo. Mimi ba mona ki na leketu. Mimi ba mona ki na kingani. Mimi ba mona ki bezo si ça peut ba crédibilité. Mutum sou na respect mo apesa ko. Tango mona appétit yo. Neni balingana bango na bango. OK, c'est pas ça. Même si vous kanisa ou beaucoup kanisa nga penza ya modem ta salanga na zala mimi la star a sala be fort et non tozana ba kati mobu na tikalo sa délire na ya modete aga vient nga tonga zana malade na zala wana poza papa na nga père spirituel na nga mutabimisi nga pisinga valeur lelo so bo sepela nga ta 2000 ta 3000 wana soki lelo artiste mon pele kina TV a démentir mam oyo lobi abinui bazao ba mimi a cause avec de preuves tangibles non répondre. Madame, nous, c'est dans la preuve. Le lot token à l'état, faut pas prévision. Bon, on a bombe émission. Oyo, n'importe quel organe, moi, c'est l'émission pour allo bamakambo totala et causer problème terre en qui. Si, non, moi, je fais mon terrain. Na luka mutu oya ebi yo ebi ya modero a témoigner na makambo. Oyo ya yo na modero. Mais Kevin, c'est comme si au bon beloko so yebeloko lo bato so eza miso katiti ngana yebishio ko mena modèle yo lobe oyebi angote ka yangonde oui c'est tout c'est que to tika na biso na bima na ngana été Keke dédicace à votre ah oui, merci na yo mono Kevin, hein? Kevin leke tu mono mkena motete na ye babi bo consommer biso bo s'abonner massivement Sarah Mutela héritier wax na Waterloo babi petit soka pied intale bela ba zéro na sima a toi vient na moko stone quoi vita ya baston mon papou chéri que j'aime beaucoup Montana kinunu ya ba Montana moninga malamu ya Yendura prof na peso ba Yendura Jupiter beaucoup ça blesse de moi-même babi mignon garçon de Tchacho mimé linga bino nyonso ba mission ya okwes mobimba na linga bino po bino de makambo bino de solution na yo moko Mireille Mundi Mirachou Nadège dikusa ya ba Nadège à toi GPS Chimène Makoso ma virombi ya motema ya kulutu porte na yo Armel Lourdes le seul unique producteur na bana membre nyonso ya Papouche TV na yo moko Raissa babi Raissa yonde makambo yonde solution à toi Simon Loaka ya ba Simon hein il y a HD Vision HD de makambo de solution na bossa inanyo vous êtes tellement ébélé pour consommer Doudou Chamounde babi femme mariée en droit autorité morale Sarah Moutou merci Mimi Kabongo merci na yo ko assisté biso na kati na biso lelo émission oyo na bi ke ko bouger et ko ningsa mabelé na bi mikona dans séance kaka ba comédien je pense toujours tu appelles Herman Kasongo pour na kati peut-être semaine où tu voyais tout ça na programme nasi là Papi le roi la carte limitée ba tchaka mo lo mo ta ba beta biso ba kati tchela biso mo paquet o tchema paquet na mesa ka bongo Kasongo ya zanga tele ke tu panda ke faut boire petit chibola Titi Chibola on a pas qui na film non on a film déjà dédicacé Titi Chibola babi moi ça boya botama na nani et pour merci Nayo Mimi Kabongo merci pour tout linga Kevin et Panda Lekechu abonnez-vous massivement na chaîne biso ya Congo Liziba et na Leketu babi na Leketu bo mo na biso ba film ya kafu bino to bino mbandi na pani mais ba kokana ngonga pété parce que babi balandeska ma yechola comme na Leketu mikolo et pesa nzambe na permettre be bo signaler les chaînes na ngati parce que ba tentative ezebele botika na mwa mukina otsaka bandiko na basika na bali mambeza ka bien so peut tiki a ngo kufi bozo ne ba tisi na considération ezala bien boziko kosa bana ma YouTube avec belé mais vous quand place pour ba pelle zoya message téléphone na saturé na mo bora bon rapa ya fifi ya fifi mutu ko modoka ya fifi ko doka mutu te lo bi coquette sasa na Barcelone ko doka mutu te pozo ko doki
c'est que c'est nawe ko sala mbiringa Norondo qui je pense déjà Tila qui d'Acosta Combo déjà et déjà c'est elle déjà dans les bons il est parce que coach sa film na Leke TV coach d'Acosta peut déjà notre coach azo coach déjà film bah c'est net ozo hier tena sukara na bomba parce que Leke babi Leke tu ola na neka lokolo ya vie na ye Yves Lubamba papushi na PC aboyi na ye ba problème bien na Yves Lubamba to ko so bino bozaka bongo te Leke na vie na Yves Lubamba notre autorité morale non pe na sola net soit na papushi au sepela royeb so ba directive tenga pe na ko na mona théâtre na ko na ba modero na ko na bino ko te bele na bida dès que na remettre développement rara et importer na moni pe govina pe c'est de bisika zali Jonathan Dario mon caméraman ou le rappelez Jonathan Boni aza bien waaw Jonathan Ngana de moi-même talando ino quand ça zaka yo moko voilà mon ani à la prochaine et vous s'abonner et belé na Leke TV officiel na Congo Ozui Musapi ba komi s'abonner o tak Leke TV olandi na cloche soit ba notification ba marambu tout soka eloko asike koti na Leke TV ozui déjà notification et théâtre asike koti émission asike koti mais vrai beau sala est bien pour nous so zala bien massivement beau s'abonner au revoir bye bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous